natini bino bolanda site na bino bien CL News TV. CL News TV. Ya Christelle Mam. Christelle Mam. Sia. Aussi Sango. CL News TV. Salut très chers internautes, bienvenue dans votre site CL News TV de Christelle Mamulupungu. Site oyo emesana ko yambela bino ba invité selon ba demande na bino. O ezana be émission local store en ligne. Lelo to yambeli bino invité na bino bolela ki trop, boloba ki trop. Chiko Pululu akenda wapi Chiko Pululu c'est tellement que ba demande na bino le kebele yango lelo to memeli bino Chiko Pululu. Salut Chiko Pululu. Salut Janine Kalanga. Meilleur vœu. Merci Dem. Merci. Boni basango ya groupe. Ouais, basango groupe posé, net ka mikolo to beta ba plan pour na boire na net comme ba demande on peut les gars moi trop. Tout musco na maman ko boire olé ke loba trop. Tout musco na maman va vivre ba nouveauté nino pour la sali pour na 2017. Donc voilà. Oui, Tobo ite Chiko Pululu. En fait, na télé, ozomona na te, na banzonding, je sais pas, à part banzonding, moi silence, tout mona ki opé kota musique. Musique, ezo le kate, donc en fait, to ebite lelo, de to bengo soko ki ko éclaircir biso pourquoi ozomona na te. Mais oui, quand il fallait ko bongisa ba news, ba blog asika parce que to sala ba maramote na ndenge ya ba peu près le sauter. Comprendre. Déjà, tout est tourné boé na Pointe Noire, Cabinda, et puis tu connais la frontière à Cameroun. Tu as na bande comme ça, ba Camerounais bande retourner la frontière wana et tout ça qui moi ba échange culturel na bango et ça les a plaisir parce que va reconnaître biso peut te reconnaître moi quelques-uns bazala ki wana ba msu total la bango na ba sérieux ba Tanzanie wana to retrouver ba msusu kuna ezaki honneur ezaki sengo fort to na bango to kabola ki moi ba tout ça moi ba échange ya culture quoi vous comprenez donc c'était vraiment très bien na minute choyo ba biloko na sali na ba o nazo sala toujours donc ba to ba comprendre que artiste na bango azaka donc ezaki moi temps moi il fallait moi stop pour préparer penelo quoi bien quelque chose na ma musique pour ma musique awa na olinga même to peut tourner en studio au salika jour to beti tourner en studio pour na comme na presque na fin excusez pour ngana comédien on a joué na monde na ngonde pour na koluka ko kanga ndenge ba vie ngade de ngade ba kanga ka ba série à comprendre donc ce qu'on a nous il y a ce qu'on a ligné et là moi ça là à peu près c'est-à-dire c'est le mot déjà bien filtré bien fait et puis ba to ba consommer en donc na course na mutute ba onde ba wolela na kakere te nga fona bin célébrer sauter parce que comme na comédien on a zone ngana embrasser pe musique donc on ça le logo na calmement et ça l'a bien fait ça l'a bien filtré bien traité pour ba to ba consommer en calmement. Concernant ce que maman théâtre na sali série moko boé na pardon Chiko théâtre au sali série oui c'est bien bon mais groupe ils ont fonctionné ou pas non na minute au groupe toujours répété donc nazo sala ba tournage pour temps na boire ba blog na net na stop té à comprendre donc déjà on a commis na deuxième pièce na lingana sala 6 films comprendre na 6 films on attend on a bandi ko diffuser yango na ba chaîne et ça la malamo ko donc non stop quoi donc un film de guerre ou quoi un film de guerre film moko eko le kanango mais après na bana sou préparation sur souté donc ça dit na tourner aux autres tourner quand après au bois qui na autres tourner premier film ezaf faute nanga voilà première film on a sali faute nanga ezap na ba massa msuso ba intervenir parce que à part groupe tozo benga bato ba benga ba requin comprendre ba mercenaire bazoya ba intervention de ka tout ça la nzonzing lele comment yo poko sala film na yo obenginga na ye na assister comprendre na chimo empreinte na ngai lobinga pe na ko sala na bengi yo koma bongo comprendre pour ce tous les producteurs mon ba producteur ba comment un peu déçu par rapport ya piraterie tellement le est trop Dieu merci les lots internet c'est monde net et permettre sous ba producteur ba respirer on biso to ko vendre tête totale que non ba producteur comme bazouya sous comme ezalaka biso siko to comme ça entre nous biso moko comprendre na ko kangisa mo le na mo bona bengi ba massa na bengi msusu ndeni Charlie Briefy na bengi kaka ba to sangani to beti le mo boye donc batu ba otala image na sali batu ba otala
œuvre on a salé bango tant qu'artiste na bango ba comprendre que non c'est un artiste talentueux né toujours ba pesanga chance wana ba redécouvrir ce que face mususu ya pululu parce que na ke nango kati na pululu donc na ke pena na ke na Chico na ke pena pululu on comprendre donc na ke na ba ndenge mo ba comprendre pour ba tunso ba kanse peut-être à part pululu ngani na bwana ko jouer oh c'est faux donc on a linga 2017 so ba comprendre siko que non c'est vraiment un artiste confirmé donc c'est un peu ça. OK. À part wana toyokaki ke bokendaki voyage ozalaki na ba papa océan eloko nini toyoki ke papa océan asali AVC wana asaleli yango c'est la base de quoi mon po bino nyonso to bokendaki voyage d'autres personnes na habité sur misu batikala bazongi na santé normale net yo pe ozalaki parmi bato délégation au bokendaki na bango ba Charlie nongi vi de loin bozaki moi ebele au bokendaki mais kaka papa océan azongi na AVC eza ya solo to ya lokuta mais eza nga ko loba na habité parce que to ko juger mutute na ko tanga komba mutute mais en tout cas nzambe asala grâce les voyages moto na habité les voyages mobo na loba peut-être que grâce à Dieu parce que na côté 2017 na nzoto makasi et même vu de loin quand on voyage on tagi pas qui poison. Ah bon? Bon yo landité na émission tout annoncé ba massa musu ba sali ba émission pour na lobela likama vie de loin ya za na poison océan zongi na AVC to ebité za nini mpepango za nini eza biso na biso mais to yo kapeke bino na bino ba artiste et comédien bolingana raté jalousie eza makasi entre bino ba artiste et comédien. Non mais eza monde car eza bongo na kati globe wana to vivre nango eza tout noir. Ozo comprendre donc ozo vivre na monde mobo oyo mutema mutu to ebite nzambe na ebi mutema mutu ngala bana lo bakeno nous les artistes on s'aime pas mais après na comprendre que té eza nango bongo dans monde moki eza ka ba artiste té même ba individu mususu peut sentir que non mutu mobo pesa mbote mais na kati na lingane yote pas maka bongo bo solo la té lo té mais sera monio ka jeune na linga kete donc genre nature donc c'est la loi de la nature eza bongo mais eza voyage mo boyele ki na ba problème mo rebelé to za ki belé ngai vie de loin et bakata dinola océan boui on comprend Diana on comprend to za ki mo belé maswaku on comprend donc mutu na mutu akome kozonga na moment na o amoni ke no tenga moment na ngana zonga koki a replier na comprendre donc c'était comme ça na Zidane jusqu'au temps biso to zongi et ça la que Zidane a benga pour na coupe mo boya alors photo ko ta cabine na coopération mo boyeza kuna comprendre nga habité neza boyanga fona bimataka mamoze belé fona na landela ba tournage mambo belé on comprendre ngana bimi na ibisiete mais ba ya msupe bazawa na benga bango pour ça la bio ça va na benga océan comprendre à bien océan pour bakota na cabine donc bref nga o na ibika ya ngwana bakota ina océan cabine mais akambole kina cabine po ya yazonga na AVC bongo na ebité so nini le kay kuna mais o ya bengi nga il paraît que babwa keli on a ebité en tout cas on a ebité mais loko nga kaka ebisinga allo ya papa ko ba mter mabe oh wana océan mtabenga nga ebisinga ka bongo abinanga ya papa ko ba mter mabe na asenini tina nenga zonga na maladi bongo abinanga kaka no so ina yena ko expliquer yo donc na habité so ba discuter na papa Koba na habité mais ba accusation no bazo sala pona papa Koba eza vraiment bien te faut le cause na ba preuve moko boye peut-être ya ko annoncer muto bongo a parents aza na famille comprendre donc o bazo luka ko bimisa vie na ndenge mo bo bien te c'est pas bien mais o nga océan bisenga kaka no allo ya papa Koba mtema be na bisi oh asenini o teso na ekin na webisa yo marambeleki na voyage donc nenga ye malade bongo comme ça peut un peu na perdre sa mémoire moi expliquer biso bien exact donc momi na e femme na ende tendresse mutaro webisa biso maramuni ne lekaki kuna maramuni ne salamaki pour ya zonga bongo donc c'est un peu ça. Ok, très cher internaute, bino moko bozo yo kabo tunak bo se poser ba question trop pour na papa océan bo qui répond Chico Pululu apesi biso. Ba meilleur venangai na papi nzola men sous TNT Pro sans oublier Jean-Pierre Ombali, le blader de Switzerland.
ba meilleur v na yo esika ozali na Suisse styliste azaka moko Jean-Pierre Ombal ba meilleur v. Bon, Chiko Pululu, organisation nini bino bosali ba artiste et comédien bino nyonso pona ndenge papa Océan azobela? Bon, en fait, organisation et salami, et ça que tout s'est conscientisé tant que artiste. Il y a même boulot, tout ça, collègue nae. C'est pas les gars parce que tout ça vraiment soudé, presque tout le monde, donc presque tous les présidents, presque tous les artistes, au courant mamango, tous les qui déjà qu'on a dans l'hôpital pour nous ça y même fort na biso tout ça na ba cotisation ça dit mutu na moto amoni ko pesa mo eloko moko boye to kati montante on comprendre o amoni ko cha mo eloko moko boye ko sala aider ya c'est bon donc ça que to sangani entre nous les artistes toujours ça la moi cotisation na bande comme sous ya poto merci donc là on a CP vraiment té bande ko ya poto et loko bozo sala soutien na bino ne bozo sala ngo pona papa Océan ba commentaire na bino ba courage na bino bozo pesa ye en tout cas sali que lelo tango ya ki banda ko lobate hein tango ya ki vraiment ezaki pas si pour loba mais siko na minute yo loboko ezo sa moi geste moi mémoire mukie comme ozonga mukie pour exemple la perte de mémoire do bande kwa poto bozo benga bozo fortifier biso na ndenge wana ba cotisation na bino ba mbongo bozo tinda en tout cas zo koma donc na sepeli makasi vraiment na sensibilisation ya bande kwa poto na bande comme suso bazana ba mboka msusu ya Afrika wa o boza au courant na mambongo ba mbongo na bino ba code na bino ezo komela ye na maboko donc moi sina ya yebi ke ba mbongo na bino bozo pesa ezo koma bo tinda yango pona golia te mais pona traitement à papa Océan. Donc merci à trop na bande ko poto nyonso et puis merci à trop na bato nyonso ba penser ko cha ba main forte na bango pona ko aider papa Océan. Donc na sepeli vraiment makasi. OK, merci Chiko Pululu. Na ndingo répondre biso pona makamba papa Océan. Chiko yo moko déjà lobi ke o sala si film oui, c'est bien bon. Anakin. O le kalisu o le kana chaîne moko te. Non, déjà ba filmer on azo sala omoni lelo ba théâtre TV eza ba biloko mobo ezalaka comprendre lelo eloko epesi sous valeur na ba biloko wana eza nzonzing so epesa kato epesi epesa c'est pesa déjà hein donc peut-être erreur à parole eza déjà loko epesa ka donc ya on siko lelo na télévision faut biloko mobo ya qualité ba bloko to tournant na ba fort ezala ndeti nzonzing ezala nzonzing po mokile tala esepela donc biloko wana eza soki leki na net na ozo yango kaka na diffuser yango na kina donc eloko nene na sala yango na po ezala teke no batu ya poto to batu ya États-Unis wapi monde ba hotela mamsusu batu télévision kin ba hotela bloko a faux comprendre donc to pesa kaka image wana po na vendre moi image na biso na ndenga bien. Internet esungi bino ekimisi bino na piraterie. Non mais piraterie ezakaka. Ezakaka. Oui, mais bazo ça va blog na YouTube bazo pirater ngo bimsona ba CD 100 ke biso mo ba kolo ba blog toyeba. Donc piraterie zo continuer sauf que ba blog autant zo a diffuser na net et zo zong ça sous actualité mo parce que théâtre comme qui vraiment na baisse makasi. Omoni art na biso comme na baisse makasi ton producteur ba baisse ba bras na bango ya le bakeno piraterie les qui trop on comprend il y a un côté moi shit mais lelo ça li bien YouTube tangoye net et ce que la savement mon amour ba artiste ba zui force wana ya ozongi la sauce ba tournage pour na diffuser yango na ba net donc c'est un peu ça et voilà. D'accord, merci Chiko Pululu. Chiko batu pour na ko rejoindre yo bakoki ko ndenge ni soko ko pesa numéro de contact na yo. Ouais, namba na ngana pesa rapidement ya on en sur WhatsApp. Eza plus 243 81 54 52 249. Donc plus 243 81 54 52 249. Donc namba na ngana wana sur WhatsApp malambo zap opérationnel 24 heures sur 24. Facebook ezaka Pululu Chiko neka to solo la wana et nago sala ba remerciement nanga rapidement non nante nago sala
Non, pas de problème, ba dédicace na au sala non. To ebi ke to za période ba fête. Non, na CL News biloko ane zalate. CL News eza différente na ba site mususu. Oui. Oh talaka ya yemai. L'uranium de la presse congolaise, Christelle Mamou, Lupungu. La private des papines sur la main sur TNT Pro. Dans moto ayebi ko kabolana batu. Loboko epesaka yango nzamba pambulaka. En tout cas photo mona na sepeli maka. Talaka ye number 1. Azana ba journaliste moko donc to ebite kwa net ba Vanessa Moussaou. Tansia ba méga boule. Donc nulle part ailleurs car ana CL News. Chiko Pulu soki okoki osalela biso moi eloro moro donc ouais baleli trop au CPL sa public talara yo Chiko Pulu monstre d'art l'ange de lumière et l'ongwel sous monstre d'art kasi 2017 c'est na makamna wasika mikolo babengaka l'ange de lumière donc na ba lumière asika mambo asika mamtu ya sika donc matos asika ya dega Aleli tara balobi 2017 l'année de l'accomplissement nyoso bien na pete mapamboli pa mapamba c'est pelisa bu public to solo na biso non yango o sengo to comme ko chiter déjà na émission faute à temps to comme au vers la fin émission na biso c'est pelisa public Chiko Janine était grand public nazaka pour nous s'appelle ça public nazalaka pour Janine mais nous on miko neni ngai rotinda boya raté to solo na biso wa bru Chiko Pululu waka makamu ngapela na za bongo so bisinga gena sala na lo mobu na mona ko na sala nini yango senga on s'exprimer na oeyeli voilà. D'accord. Pesa ba meilleur ve na yo les inspirations yaka. Oui, bon on est fallo le bat. Donc on a profité ne balobara toujours les paroles s'en vont mais les écritures restent. Donc on a bandina ba côté na biso ya ba Toulouse kuna na ba Panama na France. Marciano Roberto wana na France na Toulouse. Et puis na bosanité Pierrot Pinoc mobali ya maman Bijou Pierrot Pinoc mobali ya maman Bijou donc na go bosanité ba merveille ba bonne année 2017 Marciano Roberto na France na Toulouse Makoma chinois na bosanité on a ce qu'on a yé côté Luanda Makoma chinois Fiston Abaluka Nicole Pongo Cédric Nesta Ndambo wana petit à Papilo Ndambo na longwe côté wana na yesiko ba côté Panama na zongi wana na moni Lidolema na moni Landongwala Bei Kanto na yel sous côté Angola na moni Melina Kibala wana Luanda te asko na Angola Gabi le pétrolier muta sarana na sarana na esengo donc ça dit muta zo jouir na mbongo na donc Gabi le pétrolier côté Angola Antonio number 1 mokonzi ya wolo na robosa na ote héritier Mvwama Dr Denzu héritier Nkumu Papi Seke Clarisse Yalala na robosa na binoté toujours na kati ya Angola wana bato bazo bouger o angolais mona na te rien ba sekande o dollar e mona na te bazo seka dollar bazo mona dollar do babi ke dollar ezaka na Angola et na robosa na te Clovis Bakuka Boss Live et Roli Mambengi Mami Mujinga Olga Shungu Lorette Kibala dans na robosa na binoté DJ Lopele DJ Bouton Papi Kosi, agence, Guy Papi, donc voilà ba côté à Luanda. Mama tika na boaka na ngai ya solo monde na boaka boy. Na go boaka même sous 10, mon sentiment codé à 3 personnes. Et ça les gars. Ba petit ba futa minerval na ko sauter na loba. Na monde vidé na ngo. Vidé. Na bo s'interroger swing mobile ya Yvonne Faïda et Paola Schengen,
London. Eduardo Doulam. On a vu Eduardo Doulam. Autrement dit, Roger Swing, Roger Swing, Mobile, il y a Yvonne Faïda et Paula Schengen, London. Donc, on a fait un gros bisou place Bazali, bonne année 2017. C'est-à-dire, année où il y a un mystère, on a un pour ça, net à manger. Et tu as un restaurant. Tant que tu as papier, mon babi, on se mais son mais. Ngasko na tena acha meya ba bisinga te pona o nini o SP so po o ya. Fala chava. Mana na ba sko na na ba te menya ngasko na mo na ba papier meto o na restaurant poto ya elo o mo we e sa ni e bumanza. Me ni za ti. Oh, c'est quand boni bozo ba boy. Merci Chico Pouloulou. Ndenge ndima ki invitation na Li solo na betu eza na kati ya film mo na sali. C'est-à-dire ba memi Pouloulou na restaurant mo ya monene ya Kinawa. Ba pesi bango menu. Ba pesi bango menu. Ba ninga nyonso ba pona azala ndeko nemo ba hotel poto. Eduardo Doulam autrement dit Roger Singh. Roger Swing a memi Pouloulou na restaurant moi monene na mama Faïda babi ke no Pouloulou ndeza bu na restaurant oyo ko sabi so sonité ba batiki ba papier siko Pouloulou ze ba servir damas ata ba pesi bango ba papier mo boy menu banda zo balola ay baté siko nini ata ba ninga ba eli bango ba damas tant ata ba damas na bango boy abano préférer ndeza bu ngape bosela nga o bosela o ok bango neza ba guna ba message na ba lia na poto o comprendre et comme Pouloulou lia boy on jangwa savant. Donc c'est là où on va mettre ça ba damana bango déjà na ba restaurant Mikili et tant talibongo tenga pe bo sanga o et comme yo jangwa savant ne sopi maman Pouloulou maman rote danger donc ils là au mo boy les gens na kati ça moi séquence ça na kati ya film on a saliona. En tout cas, merci Chico Pouloulou. Tokomi na suka émission na biso. Merci ndenge ondimaki invitation na biso. En tout cas, et salinga bien makasi. C'est peni makasi na remercier les sous na lobby les sous batunion so bo soutenir Papa Océan. Donc ça li bien. Sans que basenga bino ke bo demande bo soutenir te bino moko bo conscience en étant qu'artiste à s'appelle Sarabino et ça la bien bongo au lieu que bo za na poser artiste ka tango za na santé normale. Donc bo calculer bo tali à s'appelle Sabino à ce qui Sarabino bo bité to sangana to soutenir na moi 50 na moi 100 na moi 20 10. Donc merci Nabino vraiment. Nzamba baksa sous belé na obo sala pona Papa Océan pona soutien na e do ba prière na biso ezaka ke abimana ndako wana parce que zanda ko na eti hôpital ezanda ko mutavanda raté donc ndenge nzamba sala déjà grâce loboko bando bouger souci na biso nzamba sala ka grâce que conscience na ezonga normal et puis azongela ba activité na etaka na film na sala oyo azali donc matro donc on la tunanga to za na cohésion na e donc on a beti bonga na beti boye sala cohésion mo bien mais nzamba osala ka grâce à obimana kata ndako wana babenga hôpital ngalinga akunate. En tout cas babo guérison na Papa Océan nzamba osala orobika talara ba obito za bana nzambe malgré tous les artistes et comédiens mais tokenda rapé er moko moi lo sambo ba prière et kokoma Papa Océan orobika. Merci beaucoup Chico Pouloulou. Merci à toi na ko bossa na raté sœur nangai wana grand sœur propre aimé mataya partir à Italie donc nalinga bwako mingi te po yo linga mabanga to mwaka Chico bwaki ngai na bwaki ya aimé mataya na Italie na ko bossa na hotel na bossani te Félix Kisoka yeli na kati ya Paris wana pe grand frère propre Félix Kisoka na kati ya Panama donc na pesi bino tout ba gros bisous ba bonne année ba tout balinga Pouloulou donc bientôt bozo ba blo na bino Adasuka tagout ba rappeler ngai Michael Adasa tarayo na bosani yote na batu nyonso balinga Pouloulou naza toujours de cœur na bino ndenge bozala toujours attentif na kotala siko Pouloulou asali nini mais Pouloulou mona na te bo ndenge nini donc cette fois-ci ne na bandolo ba toujours que hasard et até trop tard et até toujours la valeur n'attend pas le nombre d'années. D'abord, 5 ans dans mon année, 4 ans dans mon année. Mais na sali le romo bo c'est pelisi bino zongi si bino pena ba image à ma moto. Ya bo vivre na eloko na boaka donc.
Merci très cher internaute bino nyos tu bolanda CL News. Bozala décité na site na bino o mon pepe ya sika emisana ko sepelisa bi. Pardon na katioté na profiter parce que wana numéro nango na salela na WhatsApp. Emso moni réseaux sociaux ko kanga mapé mutako benganga na zunga te boko benganga rapidement na plus 243 89 83 52 622. On a bandé le sous plus 243 89 83 52 622. Donc wana directement donc na ndenge wana balobaga plus 243 99 93 52 622. Donc voilà. Merci Chico pour nous. Australie, Canada, Allemagne, donc partout. Peno bolinga artiste na pour lolo. Je vous kiffe. Très cher internaute, merci na bino nyos tu bomesa na kolanda biso. To comme presque na suka ya émission na biso store en ligne. Na ozala ingratité ya kopesa ba ve na ngai et pas ya Papinzola Meso TNT promoté ma ya Christelle Mamloupungu la rose l'uranium de la presse congolaise. Talararaïb. Ba ve le meilleur na ngai na Jean-Pierre Ombal le Bledière depuis Suisse. Mon vieux José de Londres, nous allons ingratité, bavé le meilleur na yo, mettre un ping à la merveille ma copine maman na Juliana. Talaka yo papinzo fo depuis Paris, mon papa major Bissadid bavé le meilleur na yo. Janine Kalanga Mwepu Mandoi depuis États-Unis, bavé le meilleur na yo. Donc à la prochaine. Si ta nene, si ta Gaïa, bana Paris, bana Londres, bana Afrique, bana partout. Bolanda CL News TV, si ta ma copine Christelle, si ta mon nene quoi.